Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Monko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243 84 23 81 486. Parce que vous allez libre na WhatsApp et vous allez. Bandila mon Ceux qui ont bien dit biso au position na air parce que WhatsApp et vous allez. Bonjour, bonsoir. Na mutunyo soro ya kolanda émission Mama Bijou na mukola lelonga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou ka nde na uti kosile sa partie 1 siko na komi la partie 2. To kaboli ba vidéo bo epo na umela te na komi siko na partie 2. Mama Bijou na ekola kisabino ndenge nini Mama Bijou asala rapport manzaka na yeso ki baby eza ba mikolo mususu manzaka eza kamona e baby eza mikolo mususu mona manzaka ebongi. Sizo biso ba auto sala misala mingi. Donc, kosukola basani, tam suna linyuka wana ya makasi, ebe bisa pe manzaka, surtout sur la sukoli four, na manzaka nanga ebe baka, donc na Coca-Cola tabagante, sur la musala babisala surtout à cuisine. Donc, ceux qui na sukoli friteuse, manzaka nanga ebe baka, ceux qui sukoli babiloko ba barbecue wana ebe bisa manzaka, au moins na su manzaka ebe Mama Bijou sala rassoin pour na manzaka nanga ezonga malamu, pour na manzaka nanga ekola, na zala na manzaka milai mais zala ka pété. Donc, si pour manzaka nanga zala milai et puis zala makasi, Mama Bijou sala ka solution au na mimeli bino ya base na ezala mokolo mususu pe na la kisabino za batumi ba komo kende pona ko komisa ta mususu minu pembe ko kende na ba dentiste oui ezala ngo bien mais ba séance ngo mingi za pe mona iraté nango parce que biso to kende eta mususu ya moi o ya mweshe il faut ko kende penza ko futa mbongo ebele net ya ba star po minu ko ma penza pembe lokola sani o ngana simbi mais so ko sali ta mususu ba o ezala mususu ba sa ezo simba lango te no la bino penza technique moko ya la kisabino nde nini bo sala ko la minu no ezala pembe donc lelo tozali lelo Mama Bijou uti ko sala bino vidéo na l'accès bino ndeni ya kosuko ya robongisa maboko pona maboko eko mapete donc c'est ça sikoyo deuxième partie ezali ndenge tozo sala pona koyesa manzaka na biso makasi base n'importe quelle base na oyo babenga ngoni aïe. Donc c'est ça. Na mutunyo surtout ta mususu okuta na vidéo na nga pona mbala liboso non s'abonner na vidéo activité Mama Bijou lobi partage na wesa nga bien partager vidéo oyo pona ke kosunga ndeko mususu et puis commentaire j'aime et on aime tout ça musa na biso tambolé que des vraiment et que des musika donc nazala besoin ya ba commentaire na bino ba partage na bino et puis Mama Bijou sala makambo ebele, Mama Bijou la biloko zo bongisa nzoto, Mama Bijou lambaka, Mama Bijou abeta masolo, soza oza bezo abeta lisolo na yo, ba masolo mingi za ya polémique te, pesa Mama Bijou do na abeta lisolo na soza bezo batanga kombo na kotanga, soza bezo to bomba kombo na to bomba kombo na yo. Donc Mama Bijou sala ba publicité, Mama Bijou sala ka ba émission ba amse oluka alibala, contacter nga lancer la émission bien au koluka amse na place azali. Mama Bijou sala ba promotion des stars, ça na star, vous avez besoin Mama Bijou sala promotion, contacter nga. So ça besoin pe ba bilaki sa biloko na chaque fois na ba émission nga contacter nga ito solo la chaque émission na banda ko lekisa pa publicité na lo kwande ko la biso moi ça pesa nga maison de passage na o ezala matonge na Irebu.
Donc kokende te na suka ota la publicité na biso ya maison de passage na biso oyo eza na kin. Donc ata luka ya mukie à partir ya $15 par jour ozwa chambre donc ya bien o chambre studio eza studio eza na douche debout na kati eza na frigo na kati eza na TV na kati soko lingi pe cafetière ba kotisela na kati ba kotisela yo wana tozoloba ba o eza ya $15. Donc bien donc eza climatisé eza vraiment propre kolambo bandolamba libanda to na cuisine na batu nyonso ko yamba ba tam na balcon ou bien na véranda. Donc c'est ça. So pour lingi o ya chambre salon cuisine oui to na ba chambre salon cuisine des chambres salon cuisine eza nango benga Mama Bijou sala réservation à place na yo parce que pas na biso mingi to sala toujours na plein. Tozala toujours na batu bazala plein parce que tozala na biso kana ba 6 chambres na biso oyo toza ko louer eza pona bana poto eza pona bana Afrique bana Amérique bana Asie bana mokili mobimba biso to yamba batu Lubumbashi batu ya partout parce que nyoso to eza mbongo. Donc siko na la Sabino biloko nanga ndenge ni na kosalela biloko pona koyesa manzaka nanga makasi. Base nanga yango yo oyo eza ai nanga na olongola ai nanga poso na olongola ai nanga poso soko kuta na vidéo oyo luka partie 1 luka pe partie 2. Non, non, c'est la deuxième partie, au luki partie 1, au luki partie 3. Parce que les autres ont makambuka ya citron, après vidéo, oh non c'est la bino laksabi, non deni mutoko ni kanzo tonaye, pona kolongo la tam sous ba odeur ya mabe nanzoto, c'est ça. Ai nanga yango yo, nazu ai ya munene makasi, et puis nini nanga o ezana no ya sika. Base bonga so base penzi komi na mwa katikati wana penzi koko koti sa ebele mais oyo tozotala kande ni koki kokota no mama ai moko ya munene lukika mo ai na ya munene ukati kati onde Mama Bijou zo kata boye yango nde na osala na tana kati ya e umela evanda ti base kosila kana ba biloko na kati donc c'est ça. Okotisa base na yo na kati kota ai na yo na kati ya base donc base na ngeza ya sikezana no etonda zo omoni o base ngayo nazo kotisa balobi mayele azwaka kaka ngayo nazo kotisa ai nanga na ça il a ma petite Priscilla Bidor ça il a bango boy na pesi bango c'est ça uzo kotisa ai na kata lidusu oyo donc dans l'andisa vidéo on a l'andisa on a mis ça tout direct parce que na lobi na sala boye na banda ko kata na zela ba jour mususu mabe donc tozo l'andisa on a mis ça tout puis to côté on enchaîne tous les trois et landana so tali oyo quelques minutes il kata la susu mususu parce que non l'andisa on nyonso c'est ça kata katango boye. Et puis, on continue à katia base nangai. Ah, ça bien, et comme ça, manzaka makasi, et coller ça, attendez, nous aussi simbaboye. Ngai nazo sala boye. Na zoakango nazo chubango na katia ai. Manzaka ndiba lubaka ki maya bougie et bongisa manzaka. Ai pe et bongisaka manzaka. Ya maya bougie, je sais pas, mais au penza na expérience nango. Te mala moni lokola nini ezana no nini eza ya kotonda ai nanga pe lekaki munene nazobanga esopana ninga kana la kisabino soki neti base esi bandi ko sila
base eza ya katikati vraiment kokokotisa mpenza ata 2 ail katikati yango mike okotisi mais oyo base ono tofungola ngo kasi sikoyo eza mpenza ya kotonda so nalobi natia ba ail ebele na koriske ntango nazokanga esopana donc yango oyo journal lelo so natie nanga base ekosala ke nanu mpenza effet ya ail wana eza te mais soki ail elali mpenza ba 2-3 jours omona mpenza ke oui c'est bon. Alors pakola na yango facilement mama bijou na tiki boye parce que nani base nange eza ya kotonda makasi et puis nini yango ezalaki aya yango ezalaki ya monene aya yango ezalaki ya monene après kopakola na yango normal manzaka mama bijou ebebi mpona nango te kosukola four manzaka tu ekatani wabo oye kopo koko soki kauki okoki mpo kolandisa na yo vernis na yo normal avant ta mosusu otia vernis otie base na yo ou bien osisi kotia vernis okokobakisa mpe base likolo donc c'est ça nga na préféraka ezala na se ya vernis otie boye après ekauki nde opakoli vernis na yo ozomona maboko ya mama bijou eza na ba ail c'est bon napakola boye po eza deuxième partie toki tokóma na troisième partie ya kolakisa ndenge nini moto akoki konika nzoto na ye mama bijou alobi soki okutani na video oyo nano otali filme na biso te mwana poto abebisi réputation mwasi abebisi réputation à Londres donc eza histoire vraie vidéo euti kokotaka la mingi te ekotaki je pense dimanche na chaîne botala yango boconsommer yango vraiment bopartager yango mpona etalama po epesa biso makasi mbala nsima toya tosalela bino lisusu bahistoire vrai donc mama bijou nalakisi bino ndenge nini moto akoki kosala base na ye otia ail mpona kokomisa manzaka makasi epe kolisa mponga naza so manzaka na ngai ekoli ta mosusu bamisusu ekatani na kati yango mpo eza na dimension moko so manzaka ebebi na kati yango na bandeli na lume yango kitoko ali na bandi lisusu musala neti sikoyo naza mponga na bandeli musala na nga a 0 mpona manzaka ebebi donc bomoni nde nalakisi bino eza nango kaka base normale nasombi nanga base nanga normal eza so na 2,99 €. Nazwi ail nanga moko na kati nakotisi ail na kati ngai nasali kisi na ngai ya manzaka mama bijou alobi mbala mosusu naoyela bino ndeni olakisa bino ndeni moto okoya kosala mpona mino ekoma pembe mpona mino ekoma pembe ke ofuta bambongo ebele yo moko soki ozobrose nde mama bijou aolakisa bino donc omona mino na yo ekoma pembe sikoyo mpona donc orate te nazosenga na osabone na Bidor TV fina accroche na notification mpona biloko nyonso to mama bijou dor abanda kotia ekomelaka bino na facilité nyonso oyo tozalaki na verso ya ail na biso na base donc tosilisi nalakisi bino sikoyo etikali moke mama bijou dor nalakisa bino lisusu ndenge nini nasalaka mpona ta mosusu konika nzoto kosukola baparti ya nzoto mpona odeur ya malamu ata otie parfum te ata otie deodorant te mais olamukaka na odeur ya malamu na ntongo atata mosusu okoli te mpo eza na bajour mosusu mpe toza olamuki obrose kaka okoti na cuisine obandi kolamba oya osukola ata mosusu après eza na moto mosusu akokosala bongo te parce que so asali bongo ti 12h 13h dégâts azobimisa sur la poubelle yango mama bijou dor alingi alakisa bino système akosala mpona nzoto ezalaka toujours solo ya kitoko. Donc, s'abonner massivement à Bidor TV, partager vidéo oyo et talama pour embalasser ma maman bijou dor aye la bino lisusu méthode mususu to le but on ça la vidéo misatu à la fois. Donc, s'abonner à Bidor TV, fina accroche la notification pour biloko surtout nous retient et comme la bino la facilité nyonso. Maman bijou le but on a maison de passage na biso na kin. Donc, na matonge au dingo qui est na au congé, contactez Mama Bijou, ça la réservation ya place na yo, au cause à jamais d'ici, Natal Mouké, au ça la séjour na yo ya madame.
mbote na babone na nga bato nyonso to bopesa nga confiance bosabone na Bidor TV mbote na mutu nyonso to soutenir nga namoni mama Louise na Colonne moi ça papa Ndoya namoni mama Rita na Suisse moi ça ya Desi namoni lisusu nani Bijou la Blanche na Congo namoni lisusu nani namoni mama Maggie na Belgique bato ba soutenir mama Bijou de mama Bijou de aboka ba mama Bijou de lobi ne makaf donc c'est ça. Vous allez toujours dans Bidor TV, vous allez jamais de si. Maman Bijou lobi à la prochaine vidéo. Tout ça la vidéo musuka sikoyo yako sili sa solo ya nzoto. La ligne bilomingi bota la publicité à maison de passage na biso. Après le cas troisième partie à vidéo. Merci. Obizoni ozona bilere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogartala Hey! Ezali na ndenge na yo mwane Balobi tokota lelo obizoni ozona bilere boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogartala maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu.